ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Masolo et bandi. Peuple congolais, ba diaspora, bandi konyo sobodola na biso na ABC One na magazine oyo analysons ensemble. Et comme tango ya masolo ya mboka. Masolo ya mboka lelo awa na kati ya Kinshasa. Miko na biso caméra ekotambola partout oyo kama kanisi ya peuple congolais. Mitune ezali kaka misato. Mutune ya liboso. FCC lobby ya marchaki. Olipa emati. Dollar emati. Bazali kotelemela ngoma ba institution ya mboka. Peuple congolais makanisi na ezali nini bakinwa balobi. Mutune ya mibale. Souffrance ya peuple congolais. Pasi yo tokomona. Tobokela yango Kabila, tobokela yango Tshisekedi. Peuple kinwa balobi. Pe motuna ya misatu coalition FCC cash ekabwana to continue to tikeli bakinwa babisa oyo nyonso tu baboma na kata ba cuisine na kata libumu na kati ya motema bafongola pena congélateur ya motema batika to yoka makanisi ya bakinwa na masolo oyo etali marche ya FCC na masolo oyo etali souffrance ya peuple congolais changement pesa na Kabila to na Tshisekedi. Pe troisième question coalition FCC cash et panzana to ekotine to tiki bakino balo Kabila zana kibokonzi te to pesa ngwe pa fati nde abongisa makamba kicha to ya dollar tala nde to nyoka maboy akicha nde to ya dollar banda ya kota kina bokonzi bato bazo gagner eloko te to souffrir kaka musala zo saleza wapi motuna mi balé Kabila na Tshisekedi libala na bango ekabwana to bakonzi libala wana ekabwana po ya travailler bien po azana ba idée ya bien so ya kaboni na libala wana ndi ako travailler bien motuna misato lobi to moni bande kwa FCC babimi na nzela pona ko telemela mahomo ya dollar na lipa yo makanisi na wata lindengene ba telemela ngo bongo so dollar ekiti nde toko gagner vie ba telemela dollar na lipa bakitsa lipa so bakitisi lipa nde toko sepela makasi na dollar. Très bien. Yasuka mama loba nino lobi na ndenge yo mona ka pasi nengo lukaka bimisa mo maloba wana peuple ba kolanda. Maloba ngana bimisi boye. Abongisa via peuple congolais ya papa na ya loba ki le peuple d'abord. Le peuple d'abord ngo tozo mona eloko te. Tozo mona biso eloko te abongisa nde vie na biso ba peuple atala nde vie privée na yete abongisa nanu ba peuple. Merci beaucoup monsieur journaliste. Souffrance ya peuple congolais tokopesa Kabila na équipe na ye nyonso bazolinga te ke mboka ebonga peuple a sepela bango bazotala kaka intérêt na bango moko ndenge balungwe balingi batia kaka na gouvernement oyo ya sika bango nyonso équipe mobimba balungwa batia équipe ya sika po boka etambole donc promoteur ya makambu nyonso Kabila na équipe na ye nyonso balungo na Sénat balongo na parlement balongo na gouvernement toza na équipe ya sika otuna mi balé Shadari loba bimili banna na bande ko nyoso FCC ayeko yoka pasi ya Congolais lipa e matita dollar e mati institution ya mboka edokende na kukufa bes bimisa makanisi no na makanisi na zala ngo pona ngai toza na état de droit Shadari azana mandat d'arrêt international il faut bazwa Shadari batina ye na Pays-Bas. Akendo Samba, liwa ya peuple congolais précisément na Kasai. Promoteur Yé, na Evariste Bouchabo. 2. Souffrance ya peuple congolais, Shadari aza promoteur. Nandenga salaki lobby. Abimisi mbongo po pesa bakulu na bakendo sala marche na mutuka. Na machette. Makambo nyonso tozwi yango, toyebi yango. Pour déranger le gouvernement ou bien état oyo tozana ngo ya sika asala musala kitoko te malamu te donc Shadari aza muti ya kotinda ye na tribunal asamba pona eloko ya salaki olobi Shadari namba généraux nyonsi ya Joseph Kabila bazozwa mbongo na banque bazopesa bakambiste bamatisa tali ya dollar et puis bango moko bakende na marche bakende kosala po dollar emati bango baza ba promoteur ya komati ya dollar. 2 bango moko bazo pesa bakulu na mbongo po bando déranger population muntu ya bongo na oya ya ngaba wana baka soki Shadari soki nani mama komo ya mama wa tatwana nani Chalet
aza promoteur bakanga bantu wana batinda wana na justice po mboka ebonga moto na misato libala ya Kabila na Félix pona ngai na kofinga Félix na liberté d'expression so Félix baboti epa Etienne Tshisekedi coalition wana toboyi yango tango Kabila abandi kosala musala abandi kosala musala bantu mibale te azali ye moko coalition wana toboyi yango mariage wana toboyi yango bakende basali na temps na bango bakende batika na temps ya moto mosusu coalition wana toboyi yango toyebi makanisi na bango na Sénat na Parlement na gouvernement bango nyonso basala nini bakende ye moko asala tomona mbebe na ye tomona malamu na ye bongo ekende liboso. Ok, osali Congolais bimisa makanisi osala yango souffrance ya peuple congolais na mutu ya Kabila to na mutu ya Tshisekedi. Souffrance ya peuple congolais za na mutu ya Kabila te et ya Tshisekedi te. Souffrance ya peuple congolais ngana ye biango eza na mutu ya liboso za Antoine Kizenga. Nde mutu ya liboso oya boye ko saligné na ba congolais akeko ekangama nani na Kabila asali majorité a PCV. Sima nango siko ya kanisike Kabila za mwana mboka atangwisa mboka malamu Kabila boyi abalukeli ya asali gouvernement apesi ye nombre de bateaux ya boyi abandi ko cha bateau na ye suka nango abeti ya démissionnaire nde souffrance ya peuple congolais bandela place wana na moment o biso zali après balumuma na ba mususu wana poto komaki Kabila komaki na suko po akima siko azangi mutu akosalele musala Kizenga yeko pese majorité ya lukuta nde souffrance oyo ezali ya liboso ezana na mutu ya Antoine Kizenga ezongi na mutu ya Kabila na famille mobimba bayebela ngo bongo. Merci de godanga motune mibale lobe tomoni ba boy Kassange tomoni ba Emmanuel Kamazani Shadari banemi mulania abimina population malobi trop c'est trop lipa matitalo dollar mati institution mo do tsimbati bimisa o ezana mona kati eloko ya liboso ngai na kamwe lobi tango bango balobi ke bango baza majorité ya Kabila eza majorité ya solo ya FCC e bandeli wapi majorité présidentielle oyo ya Kabila oyo majorité parlementaire eza wapi lokolo muto lokolo nani obeminako bavote ye na mboka nini na kati ya mboka oyo lokolo muto lokolo ya Alphonse Ngoyi Kassange wana na mbujima ya zalaki ya rankine toyebi ke babimisaka ba député selo na bisike bazosalela na batribu na bango Ngoyi Kassange abimela wapi eloko ya mibale lelo Makeri Mwango azalaki ministre enseignement asali musala na kati ya mboka ngai moko na loba bo na ndako ya Makeri Mwango to voter na machine ya voter azo pesa biso $150 yo na mwa $150 boye bo voter ye bo bimili bana bango bazo mi confirmer ke baza majorité anene on eza majorité corne nanga muta sala ke majorité wana po basali ni bamona nenga ko combattre siko pouvoir na minute o bazangi pouvoir ne ba komo kolela te wana eza mwa jeune bango muke to benga na bango nyonso tout peuple azwa courage tokote na bandako na bangutu tobetaka bango na bamanduki na makofi comme ça ba céder biso pouvoir fufu ezani na projet na bango wana eza kolinga bango te na première iri nga nazalaki na troisième iri na première iri papa nga nazoyi biso makambo nga mongo na monaki lobi yo soki oliboyi kozwa machette bapesi yo 10 000 francs soki olingi kozwa machette bapesi yo $10 nde filme bana kosala malobi na première iri baza koya bango nyonso na mituko bokiti okomi okomisi kombo bapesi yo mbongo okei na marche estce wana ezalaki marche ntango marche esalamaki na mboka oyo awa le 9 lamuka asalaki marche awa ensemble mobimba ya opposition estce mbongo ebimaki te otuna emisatu ndeko na ngai libala ya Kabila na Tshisekedi ekufa to ekonzi libala ya Kabila na Tshisekedi ese ekufi nango sima liwa ya libala ya Kabila na Tshisekedi nde omoni basalaki marche mpona nini président nommé bango balobi oyo toza na coalition nde nini nakomi konome na ndenge na ye libala wana ese ekufi etikali lilingi ya pamba ndenge eza wana eza na libala te impact moko eza te soki libala wana ezalaki mbele bango basali marche basala marche nini bango nde baza na majorité babenga majorité bango baza na majorité te koleka biso peuple yebisa bango bamiyeba bien ke baza muke majorité na bango eza muke libala wana ese ekufa nango président ntango asala makambo azosala na nani akomi osala makambo na ndenge na ye ya présidence libala eza lisusu te wana eza aventure ozo comprendre papa yebisa bango bamiyeba bien lelo député azolala na ndako bazofute $4,030 azodeside babakise
$2000. Mais police yazo kengela ye na katanda ko police azola le libanda malili. Bazo foutre combien par mois? Bango bazo saka na biso, wana bazo saka na mboka. Do bazo telemela nini? Finance bazana ngo. Justice bazana ngo. Banini ba poste nyonso bazaka na ba poste wana. Siko pona ni biloko wana ezo kitete, dollar ezo kitete, nini ezo kitete. Est-ce que président ko sala musala moko? Beza sala musala moko te. Bango nde bazo besa bango kubaka ko sala bobo kaka bango wana do bazo coincer biso, bazo tike biso liberté. Siko to ça no marche ba sala nini? Wana bazo bo mboka. En tout cas, na regretter ma casse na comportement ya bato FCC parce que marche wana d'abord ba laxi ke ba kotimpia ka ko sala te. Le plus pire, c'est que vous avez même $10, $5, $5 000 Na yambi kutu d'ailleurs papa moro aye na tunya question ebisinga na saiki na mpiaka nzala nazo kokate il fallait ka na zo mbongo wana. Osomona makambo bongo vraiment c'est regrettable parce que balakisi niveau y a une capacité na bango. Et to ebisa bango ke IDPS asa école baya école la politique. Balinga gité ba monisco démonstration. IDPS Alexis Bango que Bazaka leader parce que oh IDPS a sali Bazaki na incapacité au salango Chadara tika ba aventure voilà balobi bado soutenir l'institution lipe mati talo dollar et mati voilà mais ça faut la premier ministre je crois ça nani faut ta ilunga a démissionné so kokelo côté et atika na ye pour nga gouvernement faut ba bomango Félix en 3 fois réformer gouvernement c'est gars Balak City na niveau que talaka neti to et comme les na 20. On peut imaginer. Mais c'est à qui la faute? Ça la premier ministre Kazo Kokate. Balak c'est une capacité na bango. Donc balongwa ndeko. Ya soukara venir à coalition. Ah, coalition a sauté. Nana e bien ngote. Coalition c'est kufa kala. Coalition a sauté. Onyo so ba ça ba aventure. Coalition c'est kufa. Donc problème na biso zaka ke bakangana nu Kabila. Kabila ke na au CPI. Poto pema, posito lembi. Vous comprenez? Parce que Mountozo peut savoir qu'il était soina. Parce que baby que Kabila zo circuler dans nous asa libre asa donc voilà je peux savoir moi boulouye que na habité dans le bandé nini. Mais il faut pas comprendre que il est temps de changer mboka. Congo il faut bisonde ba congolais to changer yango. Batika ko sala manipulé par ba étrangers, ba profiter na ba minerais ya ba congolais, ba profiter na ba bien ba congolais pour na ko piller mboka parce que sur yo za congolais, ozo piller les on papa za katsanda. Sur yo papa, ozo comprendre. Ozo yi ba kaka biloko oyo yo mo sombeli bana na yo. Ozo mona teke yo mto bo mabana no na nzala. Ozo comprendre. Donc il est temps ba Rwandais bazonga na mboka na bango ba bunde ba kende Congo etika la ba congolais to profiter na richesse na biso bana mboka bazwa misala muntu tout se retrouver tala to à chômage ba jeune lelo nazo biso ba jeune jeune comme na 40 ans zo bala tazo mona normal ozo mona jeune a autant mona 5000 francs 2000 francs et puis sanga boko la bani a bala mkolonine donc c'est regrettable donc pona ngai batuana il faut ba kende to reconstruire mboka na biso souffrance peuple congolais lelo to ko tsango na mutu ya fachita facha ye akuti no souffrance ezana maboko ya ezana kati ya peuple congolais makasi bato bazalaki wana bazakaka ba kami biso pendant 18 ans ba koti sous n'importe ya fachi to ko passe ya ba congolais to tsango na mutu ya fachite facha ezana innocent na minicho passe ya congolais ezana mutu ya bato ya FCC donc to ba on pas bazaka na gouvernement chef de gouvernement zanani ilunkamba mutu na bango ende mutu charge na mitu ezala na e po asala aloba pona peuple congolais mais bazoloba te mabunda pe kuna na kati assemblée olio sala malonga ozo sala te osaka makambu ya domina kwa ya uti na makambu soki wapa ya tikeli bon souffrance ya peuple congolais ezala mutu vraiment ya Kabila marche salemaki lobby FCC a doté les mela ba institution oh ba do boma et puis ala doté les mela lipe mati talo na dollar et mati pesa makati na okama makasi vraiment papa na ngai je suis journaliste na okama makasi soki lelo FCC a eu courage ya ko marcher pona lipa ou bien dollar eloko tozaka nango souci banda kala depuis ba 2000 so combien to bango akota na pouvoir tozaka na souci ya biloko wana to tikala komona marche wana te marche so tondo sala na ide pesa to na balabala ezaki pona cause ya biloko wana ti bango lelo ba obima na balabala balo ba dollar mati lipe mati et au cas où ça ngaï baza komiko akize bango moko parce que bango ne mutu baza na makambo na maboko soki lipe mati ba akize ka ilunkama
baokize chef de l'état so baosaka mpona baomarché mpona chef de l'état ya lipe mati baza komikosa non coalition lingi oloba teke non so baomarché ka mpona moto aza en tête na bino non eza bango nde baza na makambo so baomarché bon baosala bien barapele coalition na mitu eza kutu na basinga fumbu esimbami nde etikali kaka moke soki babendi biso ya turo ekatani libela donc eza na basinga fumbu tosimbi yango na basinga fumbu bango vraiment donc bariske makasi eza bango moko nde bazoloba baza bato ya FCC bango nde bazobatisa dollar bango nde bazosala nde akamu nyonso kaka bango bamikangisa bango moko ti sikoyo baolobana nani esili aparo Fachi ya président sikoyo Fachi akende na bisika ya premier ministre po akende yebisa ke mboko eza dollar eza ya komata bobo Fachi ana likambo te balobi ndeko nanga to na kin TV la radio te to tamola ki lobby to moni marche ya FCC alobi lipe matitalo dollar mati institution ya mboka baza ko violer pesa bakanisi la yo bon likamuna lingna loba toza ba congolais est-ce que bango bazoloba ke lipa emati banani baza en tête ya ba ministère wana o bazoloba ke lipa emati ma majorité na ba ministère wana baza banani bato ya FCC est-ce que bango bakotala ke pona lipa emati bango kuna bakoko se ranger tekete no ndenge eza wana ndenge ni farine yango eza te to ezali bango bakendo ko marché likolo ya nani ya lipa emati ya makamususu o ezali ke ya pona bango bazala na bango mais biso nyonso toza ba congolais comment yo zolia tansu sa combien loso par jour mais obomi kifunda ya mbongo na chambre na yo po la kuna soki ba diabulu balia soki ba mela so basala nini biso ba congolais tozo souffrir mbongo wana bokotia na nani na misala batu ba vivre bien bamboche batu basala misala mais toujours batu bazo souffrir pona nini tokozala boyete tokozala ba mandiante tokozala nani te mais toza na volonté ya misala biso toza ba souffrance à peuple congolais et ça na mutu ya Félix to na mutu ya Kabila mutu ya Kabila po Kabila munutaza na mbongo Félix akuti mbongo te bapesi ye pouvoir mais aza na mbongo te bango nde ba livrer mbongo wana bazongisa na banke po mboka ekende liboso batia kimandia na bango te baliaka bangombe baliaka babokola ka bibwele biloko ya ndenge na ndenge bazolia est-ce que bato kolia ya mutu folia combien de kilos mutu na suka venir à coalition FCC cash avenir wana coalition kufa te continue bakoki kozala na bango mende peuple eloko azoluka nde a vivre bien balanda makanisi ya mukonza mboka po tolandaka ye na ba discours ndenge alobaka ke d'abord le peuple d'abord mais est-ce que kindoki nini bazwaki kuna o bango bazolinga kaka baboya le peuple d'abord pona nini kindoki nini wana o basinya na Congo awa kindoki nini wana balongwa kindoki wana balo soki te batika balongwa bakende ona o basalaki lobi ezana ngo ba aventure distraction pour nous distraire le peuple congolais. Puisque les dollars et na RDC, les dollars et zapena par rapport à la pandémie ou ezumo kilimobimba, dollars et mati partout dans le monde, et zaga et pas na bisote. Même na Angola awa bazaki na toya dollars 38 000 kwanza, mais le bazana ba 70 quelques. Et zaga awa te. Alors les gambo les autres makamwa ke o lipe mati, o boy boy. Non sans tout ça que zaba distraction. Lipe mati. Yes quoi zo sala marche en tant que opposant ou bien ndengeni puisque ya zana kati ya pouvoir. Et puis bato bazo ba vandeli pena ba ministère wana ezande bango. Siko lipe mati nani ya matisi yango. Ezaka bango moko bato matisi. Otuna mi balé. Souffrance peuple congolais. To pesa ngona mutu ya Fachi to na mutu ya Kabila. Bon, souffrance à peuple congolais, même peuple ezako ligambo ke to pesa ngote, même peuple congolais moko ebi pour te malire na ye. Ebi déjà que te à travers kamoko boyo bazobenga ya FCC wana yango mutezo pesa population fasi puisque kawana elingi ko salela population musala ndenge sengelité mais elingi ko sala musala par rapport à ba intérêt na bango yango zomona moye population évolue zate kaka bana ya bakan wana bango moko ba noko ya bakan wana nde bazo se retrouver avenir ya coalition FCC cash et continuer to ekufa pesa bakanis bon likambo avenir ya coalition FCC cash ezala te ya mutu ezande ki batu bazwande volonté ya kosalela nde pepe musala
net président ye moko azana posa ke coalition ekufa te. Bon, le problème eza ke bango moko basali na bango coalition bazwa volonté ke te kindoki na biso malgré tolokaka mais turo totika na biso kaka tosalela kongo mosala po kindoki mpe soki eleki ezalaka kaka mabe. Nazali vraiment menisé. Très bien. Toanga na mituna misatu. Ya liboso na bi souffrance otokomona na Congo. Eza na mutu ya Kabila to na mutu ya Félix. Ezali na mutu ya Félix. Yende mutu ya ndimaki mukumba nyonso to po amema biso tolia malamu tosepela me tozomona yango te. Très bien. Ezali Félix. Très bien. Question ya mibale. Lobi tomoni marche ya FCC. Shadara teleme obi lipa emati dollar emati institution moko do kene na kukufa. Makanisi na yo bimisa otana yango. En tout cas makanisi na ngai ezali ka likambo ya dollar nde ezomema biso na désordre boy. Faut tomesana na mbongo ya biso moko toliaka. Tozwa dollar totia liboso ya biso eyebanaka te. Yango tozo souffrir na Congo. Très bien. Et bon pona FCC nenga telemaki pona kolobela pasi ya ba Congolais. MCC liboso ye mutu azalaki wana sungaki biso te. Awa biso tozwi mutu akosunga biso bango bazotia neti ba désordre. Tomona neti bazomema biso ka mbutu kaka. Solution ya malonga ezomonana te. Très bien. Pasi ya Congo ezala mutu ya Kabila. Puisque ye nde abebisi Congo. Otuna mibale. Emmanuel Ramazani Shadara bimi ya telemi ya koki pasi ya Congo te. Lipa emati dollar emati. Institution Félix a commencé à rebondir. Tu peux si on tourne wana. Olobi nini pona marche na FCC. Bato wana bazanga ba ndoki. Bayebe loko basali yango. Bango nde babumi Congo oyo. Mais basala masakara balo bakaka te lipe mat mais bango ba matisi lipo na depuis kalas. Bon, marche oyo alobi bato wana babando ko boya biso to sala marche. Mais papa Tshisekedi abande ko lite ya démocratie. Pour la démocratie ekota. Te bango to lakisi bango ndenge za boye basali marche balakisi te papa Tshisekedi alakisi bango démocratie oyo baboye oyo balingi biso to sala marche te. Ataka zomoko ba betre bango te basali marche bango bakei bapanzani. Atandenga bakei kozwa bato na mbongo apesa bato na mbongo apesa bango mbongo. Mais to lakisi bango to za na démocratie. Otune suka. Libala ya Félix na Kabila. Ekufa to continue. Libala wana ata soki ekufi te mais biso okenda kaka. Bon, pona analyse nanga précisément eza à cause ya relation entre bango mibale FCC cash des à cause ya malheur ya RDC. Donc pona nga relation wana faut ezala couper, faut katana. Ya mi otune mibale. Lobi tomoni Emmanuel Ramazani Shadari na ba nekonyo sa FCC. Ba telemi balobi lipa emati dollar emati. Ba institution mboka Félix akoboma. Pesa makanisi na. Bon makanisi nanga so ba bige Félix azokoboma. Eza par rapport ya bango mibale donc to baka ke bango nde basoboma ensemble po bango na Félix bazelo ko moko. Félix ye moko d'apparemment aza kabiliste. Donc baza ensemble. Donc on a ba distraction donc pour nga donc relation na toujours simple na moti. Otuna bisatu. Libala ya Kabila na Félix ekufa to epanza. Bon, pour nga donc point de vue nga ma pour na biso ba Kinois étant que ba Congolais toujours souhaiter que ezalate mais yé moko soko landi maloba ya chef de l'état donc azo souhaiter que libala on continue mais yango za cause ya malheur ya RDC donc pour nga ekufa. Na ngeza kaka boyi bodali mama boboti bana pasi yo Congolais romona bimisa na no sana ngweza na mutu ya Kabila to na mutu ya Félix. Na mtu wa Kabila. Na ndenge nini mama? Dola yango ekomi na 20. Biloko nyonso emati mpona nini? Tocomprendre te. Tobaka biloko ezomata. Mpona Félix te. Lobi bato ya Kabila babimi na nzela balobi lipa emati. Dollar emati. Bango mpe basali marche. Yo lobi nini? Wana eza distraction bazosala. On est à distraction par contre. So dans la posa na pays président Zaraka moko. Azami ba eteka moko. So dans la posa dollar ekita. Bilo nyose ekita de to za la bien. Surtout dollar eza likolo makasi. Pate la choka dollar eza mata makasi. Motuna misato libala ya Kabila na Félix et continue to ekufa.
ekufa papa ata yo moko na mboka liso omona de président ezalaka moko ti président azala mibale azalaka moko ekufa tozala mposa ekufa pende ekufa libela. Ah papa ta omoni ke no bato so basuki balukaka mwa application moko boye baméthode moko fo basala omonaki ke no shadaka suki babimi bayaki marche de santé to marche oyo baosala yebisa ngai yo tukutani na bato baoke marche boke marche bosala marche ya nini azangi na maloba oseexprime marche baocorrompre ngai kutu nayaki na mwa moto na ngai naobima na ndenge ya pale nabeta tu oteyaka tosomba bato ba 5000 ezawa ba 10 000 francs ezawa tosomba bato totiaka boye tokende na marche. Est-ce que marche depuis quand lamuka ke marche awa? Est-ce que omonaki bato babimi na nzela bakabi bambongo biso idps tobimaki na nzela omonaki ke no te parti moko boye idps ebimaki basomaki boye na boye ezalaki te motuna ya mibale pasi ya congolais souffrance ya congolais na mutu ya Kabila to na mutu ya Félix te Kabila fo bakanga ye eza simple donc eloko wana to tuni mwana muke aloba te Kabila moko oyo so bakangi Kabila Shadari okima ake itu soki ya kotelaka nzela ituri akoti nzela na banini ye fasonga bakote wana o kamera sito kangi deja donc tuna misato libala ya Kabila na Tshisekedi ekufa to e continue. Ah ouais papa wana eloko wana est-ce que Tshisekedi akokutana suna Kabila na ndenge yozo mona Tshisekedi avant kutana na il faut comité belé vanda Tshisekedi akokutana suna Kabila te isimba sute Kabila neza nazo banga deja tala to pcd a rendez-vous to préparer bo boye kala te kinga kati to si to tindi déjà donc ba militaire onyoso ba kuna fo ba bima pose biso mo to kanga ba ona maboko papa pasi na tozo mona ngana na sala na le chauffeur mais façon obani ba sala te na mona sala na sala passe parce que ba sala te ba passe plus que akolo ezati mais pour ngai en tant que congolais Kabila fa kala banano baka ngai ne papa lo baka uka ngai boyela na mo moyi to ka ngai to zo to betana to zo mbongo nyonso ayiba ki a 18 ans to zo na mbongo avec bakanje o so to ke pressé ki mbongo na akima nango photo na malembe to ka ngai poto to zo mbongo nyonso a 18 ans wana o ayibi to zo na kimia to lia ngo baka mbongo Congo après to ka ngai to tshena boloko motude suka papa libala ya Kabila na Tshisekedi et continue libala ezalaka te papa bako se libala ezalaka te kwa histo ezali libala te ezala bon na bondi ko eza nini libala ngo eza nini eza libala te tout comme cash et bango comme FCC bazaki majorité cash bazaki minorité bazaki majorité bazaki minorité dans masanga ki libala te et kwa histo eza libala te mais pour le moment ils ont kufa libela écoutez kufa kala il faut encore kala asute kufa kala. Non, moi, en Mboka Félix Tshisekedi, a sali à l'acquis déjà bonne volonté en Mboka. Il y en a eu. Les lots ont la gratuité. Je pense qu'en dehors, il y a de nouvelles unités qui se plaignent encore, mais la chose est vendue. Donc, moi, en Mboka, à l'arqué, Misale, Belé, ils ont mon anamisu. Donc, Togo Kolobate, qui est en Moutunaye. Ils ont en Kingakati. On le met dans la Kingakati. L'obé de Moni Bata Kingakati na terre. Baya hôtel mais la souffrance ya ngai na yo lipa e mati dollar e mati. Institution ya mboka donc elle na kufa. Pesa makati. Mais souvent mbongo nyoso ba yiba ils sont mbongo wana musala nango c'est toujours réunir les gens et leur kabela bango ba 5 000 10 000 comme on a vu ça hier. Donc ce sont des gens inutiles dans la société. Je pense qu'un bon jour, l'un de ces 4 matins, on va se réveiller, on va récupérer donc récupérer l'article 64. Donc pour récupérer notre pouvoir qui est mâché par ces gens-là qui sont des Kingakati et qui nous sont en train de nous troubler à chaque moment. Très bien. Les lots, quand au Sorozolo Bali Pemati, mais qui dirige au quotidien? C'est le Premier ministre César Yakash. Coalition FCC Cash. La coalition, c'est Koufa déjà, c'est-à-dire on se fait seulement de semblant comme si vous ne l'avez pas vu Maître Kabound être mis dehors. Lobby c'est Tshisekedi aussi à son tour qui a signé des ordonnances sans consulter son partenaire. Et Koufa et Tikalakaka, donc Batbavanda Nanda Kumoko, mais chacun fait ce qui lui semble bon. La lobby pour la Mamba Mboga Nenge Kende, donc eke nango bien même koko so ezali na maramu na bango coalition na bango nde ba signer maramu na bango moi koko so ezali tala lelo nde mbongo emati
dollar ekomi likolo do makambo ekomi donc kaka donc tozwa mwa pema muke lera yo fungola mwa ja mwa pema muke komo zonga mais toza kati ya kaka eseka kaka la ye moko ye me yatala makambo ala po biso kolobebele mbanga passe donc ndezala ata nyoka kutu so tele mutambo so atimbeli place ala oluka changer nzela donc tosengaka la bino bakonzi boza kuna bo soutenir ba peuple aza souci na bino makasi a souffrir makasi moto na moto abimisi oyo nyonso azalaki nango na motu boyoki bakinwa na makambo oyo etali marche ya FCC Kashi bakinwa balobi na masolo oyo etali souffrance ya peuple congolais bapesa yango na motu ya Kabila to na motu ya Tshisekedi bakinwa balobi makambo etali coalition libala ekufa libala ya Kabila na Tshisekedi ekufa to ekontinue bakinwa balobi yango bomoni nga awa nga moko nayeki awa personne esika oyo totamoli naye kosukisa mese esika oyo naye kosukisa mese awa na fikini okomona ekeko ya fikini na nsima na ngai commentaire eza te mikolo oyo nde kobanda kaka bokono komesana topesaka peuple congolais maloba baloba mpo balobaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu bino mpe bandeko bosali banda boaime bosabone massivement na chaîne oyo ABC1 Jésus-Christ est le number 1 bokomela biso basuggestion baremarque magazine oyo analysons ensemble à travers ngai mopanzi sango ndeko na bino Yves Luamba tokoloba ti koyoka